chef de l'État Félix Tshisekedi, conseil dans son pays, Zoka diaspora na biso, benga na biso tuna musala, lungula bato nyoso, moke kota na kimia. Lukanga tronza bela, njoka das que important boy. Bayi nanga na poto chaque jour chatumba toko papayo, chatumba toko kata. Na iko batira boxer. Na mva ba combattant. Na ngina na ça sous combattante. François Beya. François Lelo Beya akobi kodinga adi ya chef de l'État. Azobela tata moko 63 ans. Azana passe. Betana caméra azobela. Azana poto. Azana hôpital. J'ai un frère. Parmi mes frères, il est une icône. Il est de la presse. Et dans la presse, il est une idole. Il s'appelle Londol Adi. Adi Loba. Je suis heureux, les amis, aujourd'hui, de faire cette petite vidéo à l'idole et l'icône Adi Londolé. C'est un gars qui a grand cœur, qui a l'essence de l'initiative, un gars plein de talent, et il est de ma famille. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Soyez connectés sur Adi Loba, Loba TV, dans votre émission Adi Loba. Ah, Adi Loba TV, aïe, Pipo, Jean-Philippe. Pour la vulgarisation de tous vos événements. Voilà, chers amis, vous êtes bien sur votre émission Adi Loba et dans votre chaîne de télévision Adi Loba TV. J'ai un invité de marque, une personne qu'on ne présente plus d'ailleurs, que vous connaissez si bien, la personne de Chatumba, Fandissali Loba, charismatique, bishop, aujourd'hui conseiller, papa conseiller. Avec nous ce soir, mon invité c'est Chatumba. Chatumba, bonsoir. Bonsoir. Le célébrissime. Adi Londolé. Boko Menje. Voilà, Chatumba. Na sepeli komonayo, bonio awa. Utika biso. Na tribune ben, na zo traverser moi Pedro moi santé tout ça na moi bien té. Oye kutu na zakolo baté, na vali pona traiter nzoto, mais le koda yo ke célébrissime azana terrain. Na yebisi munganga tikana no. Na lata kazaka na mona mutu badaki ne masolongo. Pona zo ndenge ya kosi bana poto mbote na ndenge ya Chatumba. Bozo zo mbote kalate na ndenge na nga. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Voilà, chers amis, au sommaire de notre émission, nous allons parler du bilan de Chatumba, nous parlons de la politique, et nous parlerons de l'église, nous parlons de l'histoire de papier, apparemment Chatumba n'a plus le papier, et Chatumba qui est contre la diaspora, et pas mal de sujets que nous allons développer ici. Évidemment, nous serons bilingues, ce lingala et ce français et ceux qui peuvent parler la langue Koti et Koti. Chatumba, comment tout le bani pour na bilan na yo kolongwa poto kono awana kisa sa bilan na izande na lingi na banda ko répondre bon mutu na suka omoni na poto donc tout notre zoba que Chatumba tu es contre la diaspora vous avez kuna na poto au milipe mati ti atala ku ya Vital Kamerhe ti Mutamusala Vital Kamerhe ti pas sur zeno na poto oui awa ba peso mo loka muke okomi monoko okomi ko finga bateau bozaki na bango poto
Bon, ngai nazwi deux familles kanda à Poto. Mon kanda de bosso nazwi na Poto. Tant na sali mariage civil na Belgique. Kana ni kufa kati? Ekufi. Tant on a kobi na Paris. Tant on di bali ekufi. Sikoyo na bwaki ngunda na Poto na France. Nazwi 10 ans. Ya mukanda ya ngunda 10 années. Vous avez na masumu pour ndeko Marcelo aloba ki bino tu boboka ba ngunda bokina li fele. Marcelo baza bato akidiba. Na okita? Baza bato akidiba. Avant de na kidiba moko boye. Comprend rien de ce qu'il dit. Baza bato akidiba moko boye aza kolota. A comprendre te mokili neza ko fonctionner. Akalisi ki mokili suki na lemba. To na lemba salongo. Amonike mokili suki nzoka de mokili sa monde. Les réalité est grave. Il s'appelle Abraham. Nzamba lobina Abraham. Le monde anda kwa tata na yo. Mais mboko zo kende wana. Uvozo identité. Mais zanda kwa tata na yote. Quitte la maison de ton père. Boutant la Bible, mon côté ou bien? Ah mais non, parce que bango ça na kanda. Il devait régler une situation mutu boko ya pese kana poto pour que abonga na kini. Alors il faut saccager. Mais éviter l'histoire. L'histoire d'Abraham Abraham. L'ongwa na mboka tata na yo. Si tu as un mboka étranger, tu dois avoir quel discours et quel statut dans un pays qui n'est pas le vôtre. Tu dois avoir quel document pour être présenté. Tu vois déjà place un de banda. Tu vois comment on attend Jésus. Jésus, tant mon papa da lobi na ye. Na visitation ba ange bazoko lukaye na babo maye na Hérode bakima en Égypte aki na mboka bato, c'est-à-dire que c'était des étrangers. Et puis sur la terre des hommes kobanda nzambe, la Bible nous dit dans Pierre que nous sommes des passagers sur la terre. C'est-à-dire que si mon oiseau ben on a ça moto azala kanda na ye le tanga chato zo kona pour bato poto chato bazala mokanda to brisco parcours nanga. Mais non, mais actuellement là Chatumba oya rapototé parce qu'apparemment entre guillemets on nous laisse attendre que tu vis bien, déjà tu as 2 chantiers déjà qui sont presque finis on va dire. Tu viens pas même pas les vacances pour voir les enfants parce que tu n'as pas de papier. Est-ce vrai? Bako ça on a torté parce que on a na soyate. Na dingi pena biso mutu que nazo mukolo boye parce que mukona longa poto et ça qui risque ba ningi tone bango bakufa ba ningi tone ba bongati mais ngai Chatumba na courage lokolo na ndimelaka mutu oburi bakosa biso à un moment donné de prédication quand nous faisons des prédications à chaud dans la colère donc ça dit qu'on maudit toutes les personnes qui espèrent nabato mais jamais personne ne verra Dieu. Parce que Dieu lui-même dit, personne ne me verra et vivra. Personne ne me verra et jamais tu vivras. C'est pour comment on a moto. Ngai na saki na longueur d'avance. Na mona moto. Parmi bateau. Moto a comme éviter la caméra. Na mona yi. King. Caméra loakani king. Na moni le 25 février 2012. Tant que tu as tout ça en février. Tant que tu as février au 25, ça va me faire 10 années. Tant qu'on a mon la banque, je me vois pas combattant. La ça c'est combattant. Pourtant, tu vas combattre ce qui mélange. Tout ça qu'on a chefté. Tout ça qu'on a bateau, à ça, on a projet à qui n'était. C'est pour qu'il y ait pour les qui ne bossana. Mais ngacha tu vas dans un autre à qui ça. Na rongo Kinshasa awa licencié na komi na poto na poto na tangi wapi ozo tata ke classe te mais soki na tanga kana kinite ndi na yingi na poto ti da zonga wana ngai rien zéro parce que moi diplôme na bo na kende na mutu na populi ya mudana tan il faut naje na zonga kide diplôme ko sovenga oje zani Koji za kozonga. Ah koji système achite parce que ngana zo balinga na za ko la muluba. Parce que ngana za compliqué na muluba na kati. Alors ce biso bisa watu bonki bagana. Na biti sema sima. Na zo na kini. Sikuta una ina kini. Nzoka ni j'avais déjà investi dans moto. Moto ko masole vanda comme on éviter quand même. Habité moto yo
bolokele place avanda bolokanga sika avanda siko na vandi na mayele nalala kana 20h nalamukaka 6h nalaka fufu 9h mwana nga musala c'est un grand fufu 9h nadi fufu ya grave nalamuki naki musala tango musi sonsala so siko batu basoni kana na posa bachanga kana bamburi makambo poto non mais Tchatumba makambo poto Tchatumba siko dala tango na na poto baza ko beta ngai tous les jours ko bana tongo ba beta ngai poko ba beta ngai siko bakomi ko na posa ke Tchatumba bazo na poto te bakomi ko linganga nazo na poto bana poto je vous informe nazo ya même pour les raisons médicales bon monanga buzulu kanga trop tambe na njoka est-ce que important boy bayi nanga na poto chaque jour Tchatumba toko papa yo Tchatumba toko kata na iko batira boxer na poto ko maki boxer kaka pona ko se défendre chura mboma zoko ko défendre ngai te yemo ko sana kata rando ngai moko tango zama na sabaka ngai na bité pona si c'est des cambo na ko mi boxer heureusement que yo zabe muto makasi zo muto masalo na micro na masalo mugoro moko bakanga na chateau rouge po beta ngai heureusement tuzuki nayo petango de biceps na beta ngai apaka sana na beta ngamba kabo moko te na bunda kate usaka na poso beta kaka ngai poso ani Tchatumba heureusement tuzuki nayo yo si que bon Tchatumba bokana bobeta beta Tchatumba ngoyi wana lelo bobeta Tchatumba na ba odombo ba sekwara ba ngujuka ka Tchatumba letu zobeta kido bokido sala box na bino na box na nkanji bobeta ngai kaka bon pona kusukisa ba solo ngapi na komi boxer na kichu na boma na komi na les valeurs na komi boxer ngabi sikoyo ozamwa na mobali kutana ngana nzela to sala masana na komi protéger sikoyo batongo na tiki bango na kini na komi na kini awa batu bini tuweke nango bakufa ezate ke bakufa puisque traitement ezate bakufa puisque mboko eza na ba réalité moko ya kosakana te eza moko ebotaka likambo chaque jour to lali na likambo tokitala moko likambo sikoyo il faut s'adapter na rythme ba vitesse ya makambo biso uti poto mboka mondele makambo ezaka susu te loba sikila moko yebo ya terrorisme mais basurveillaka mais ya biso ezali pour adefenalo abeti pour abeti pour François Beya François lelo Beya akobi kolinga adi ya chef de l'état pour François Beya oh François Beya saka pe moto masano asaka moto masano oh akobi kolinga ya moto tala mboko to sa siko mboka ningi wana foza na baner yango ni chef de l'état yemoko elekeli eti abiso bana mboka ke tala mboko ekufa mais lokola kinois congolais alingaka ne vérité te moto alibi mboka ekufa za mokonzi ya mboka ntango alalaka bandoki bayaka kopesa baraporo ya mboka bato bakufa bakopesa baraporo ya mboka babisika kote tokende tokufa banyokolaka biso moyen tozala ta identité ya congolais eza te puisque tokofi toza na congolais akufaka aza na carte d'identité te sekuti te ake na bawa soki akufaki na kota bafrontière bake ozoyebembene babaki kota barwanda ata kuna komi rwanda aza na place te puisque aza na carte d'identité te Tilelo. Je voulais revenir, Tchatumba, dans tes propos, quand tu parles, tu as souvent tendance à critiquer Banapoto. Je reviens encore sur ma question. J'aurais souhaité que tu aies une réponse là-haut, critiquer Banapoto. Il y a au tas d'avant, on avait condamné Kofi Olomide, alors qui va ta poto, Bafana va HLM, sans papier. Alors, Yosiko Lelo, Oye Awa, tu refais la même chose dans Rebelote. Yo pour comment finir Banapoto. Agence Wami Service Oyo ya madame Mireille Wakanke Azawana Mobimba Pona bino ba diaspora Bolingi Kotinda Mituka Toba Koli ya ndenge na ndenge Koesite na yote Adresse Ezase Moko 5 Boulevard Ornano Numéro 75 018 Na Paris 16e Awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa Boko Zoyango na Avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka
namoni bilamba namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni mosala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezala te ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie na disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobe Wami service et pas Mireille Wankake. Wami service frappe na le frappe na retour. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Tant qu'on fait à l'obaki n'a compris n'a quitté. Ou ce qui n'a effervescence à poto. Nous avons montré la vérité. Ce qu'on doit poto nous faire quoi? Vérité à poto pour que nous fassions un privé et que ça compliqué. Il faut l'État faire son nom. Au fond, il y a l'État. HLM. Habitation à loyer modéré. Il y a comme on a déjà monté la salobi. C'est comme si on a configué, mais on va faire la HLM, mais quand même, awa, au bout de la qui, à tant qu'on a une complication, il y a pour, au bout de la palais. Ah, oui, et pas de chatumba. Ah, et pas d'angaï. N'a pas fait ta taxe, mon côté, n'a pas fait le côté, n'a pas d'angaï, beaucoup. Chez moi. Mais la pote peut pas n'avoir banda kwa keba keba na ibi baninga na ngambi ba soba po ndako na poto ba botola bango dala buni banda ko bikiba to sumina. Mais en Europe les gens travaillent Chatumba, ils se lèvent à 6h du matin, baké de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Tu sais que les gens travaillent là-bas. Chatumba na sadi 7 ans. Na zo donc na 5h40 minutes na zo kabisa pour na kele musana na ibi réalité. Alors pourquoi tu oh muto saka na poto o bangaye. Muto poto sale o bangaye ko bangete. Puisque tant on a fiche de peine. Oui muto poto sala ka andi de bi ko sala o saka riste. O sala ka. Tant on a déjà na fiche de peine yo, ba ibi déjà na monde que ba pesa ko 1400. Ndako na pour na ba pesa na agence bi ke bo pesa ndako ya 800. Parce que déjà que Foufou Soumaka, Magno Soumaka, Caribiro Chaka, assurance au PSA déjà, au terrain dans 150. Chaque fin du mois, vous faites en 2500. La poche n'a 20 000 euros. Bakika Tagasuki, na Garanozi de Sède. Bon, ici. C'est comme on a un projet dans la vie de mon temps pour tout ce qu'on a écouté, ça tapage financier. Ah, on a qui? À côté qui dit qu'il est bas. Si on continue à battre, à un crédit dans la banque. Pour ce que ça, la fiche de prêt à banquier, dans un kin, dans un besoin d'un bon 20 000 $ préparé pour payer 20 000 euros. À une ango, à cette tapage. En dehors de Zéroana, n'a pas monité que mon taco quand un salaire est na poto, parce que ce qu'a un salaire, à une kin na salaire, c'est pour la foutre ma charge à poto.
mais à cause de yo mana retour na maman yo mais pour ce qui est ko faut que ba charge les autres de route il y a homme d'affaires puis na poto bazan muke homme d'affaires comme nene ba bazana château rouge bazana kati ya ipaka na nenga kusaka ko tout alors c'est pour dire que na poto ezaka moko tokende ki po toluka tozana ndenge moko kolukela na poto mais zana muto asazwa awate muto azwa na kin muto ya Kinshasa atazana salaire ya $500 fin du mois azana vie bien koleka muto azana poto na 2500 parce que na ça équilibre na zone de makambulu réalité bana poto bako sabinote to zako zala kona orgueil na biso to kolba na zana mikili tada costume oyo awa na kilo kozwa kote siko siko muto akina munobo ya adi abonge akocha poison pobo mayuka kapona costume oyo mais na poto zala ngorier na poto kina ngona lavage te pressing okina mukolo wote parce que kuyinda kate obike depuis tanda na beto de depuis na uto poto na yawa na ibi pressing awa tena kene na pressing te bilabo depuis na yena ngona sokola kangote nalati nazongisi mais muto awa kokamna kosi mokoti komi na sanité c'est moi qui de pressing obike ko différence ce que c'est que ba kosi na biso kaya pembe ya sika au bato ko saka ba kobe ndiko neto za bien te na ndenga poto to bisaka bato vérité awa poto zamboko to kendeki à un moment donné atala tozano na poto combien de fois ko ba na vendredi samedi dimanche na cimetière à Pantin baso ko na ba congolais combien ba komi na 50 ce que moto komi na 50 na poto et tere muka kufa wana photo bisango Hermène wa pembe ya mulai e bisangai Hermène a pembe ya mulai wani foi makambo Hermène petite nanga Hermène soko moni Hermène wana on nzabetika mais nzabetaka soki komi vendredi samedi okena cimetière à Pantin kuti bibembe ya ba congolais bazo boka bisunya bato oh tout qu'est-ce qui se passe awa hôpital des actes gratuits awa bato badia kofeli comment bato bazo kufoboye mais pose la réponse au photo na Tchatouba bato bazo kufala poto pourquoi et pourtant badia ka bien pourquoi makanisi bisali toujours ça là na poto ils ont commencé sur ma faible tellement que monter sur ça bien té balaboko machine les ont salaté on machine les ont salaté non doucement ça tu connais biso makambo au tala on salaté machine les ont salaté monter na biso poto biso na poto bitu ebeba est-ce que mon poto ça monter manam zalanga za mta poto do chelinga mtu no za biti ani donne bazubu no bien on va dewa mais fujo mutozo mona yo kosaka poto te ko yana bagarre o adilo na takazaka soki na poto basovanga ina bagarre mingi tata oyo baki ko ngaba betanga isa adira bitala bon loko bozo beta chat babozela mais kuri papa bien azana kazaka mais kosaka na te c'est un fou c'est comme ça mon poto mais ndenga za boy c'était monsieur bien sûr il a denga calibre vous savez bien oui il a denga français moi na bonne vie à côté de ma campagne à côté de ma campagne ma famille ce sont des grandes familles na kin basa ma famille ce qu'on a poto qui est États-Unis basadi aucun na Belgique basadi aucun na France basadi basadi na Suède petite bango ko net londres basadi Chypre wala petit na ngai basadi Chypre basadi monde entier ma famille de bourgeois on parle de toi non j'ai dit parce qu'il faut bailler mais ko ya ko sakana ko tuté asana petit ne kribo petit na wana dinga kanga ya sakana Belgique kribo sécurité na ko sakana ko tuta chat matin pe meni kribo asadi puisque kribo makamuta benanga tala bato poto asana français bien éduqué, mais dérapage. Mais nous avons aussi des diplômes. Famille on ne parle pas de nous, je ne parle pas de ma famille, on parle de Banapoto. Banapoto, nous avons un diplôme, la société, il y a Minene, nous avons de cadres, nous avons de maires. Tout le monde pour la consolation et pour la consommation congolais. Nous avons de professeurs à l'université, nous avons de bacheliers, mais tous en avons entrepreneurs, mais tout comme dans Alzheimer précoce ou quoi? Alzheimer précoce au bon seigneur maman poto. On est battu poto wana professeur d'université na poto. Kangari kamolo a dit na zozi biso bango médecin docteur na poto. Basé belé. Kuna ako aza professeur d'université ako ko draguer fille étudiante point point. Quand un professeur na congolais ou un professeur na poto, à côté avion, à commis d'aéroport en Djidi, à commis pour secours na IEC. Mais à commis pour n'appeler ça couper sa point, à commis pour bara étudiant. Si vous tournez pour asa étudiant, asa professeur na poto, asa gynécologue na Paris, à côté moment ça va tout. Mais à côté avion, à commis d'aéroport en Djidi, à commis au gynécologue, à côté de l'hôpital, à commis vous savez pas comment bandi. Il y a un bateau poto mais tu es bien té. Il y a un oh bateau poto bakomo sakin.
Oui, mais quand on va tout ça dans le Congo, tout ça là, il y a des gens qui ça. Na autre que chef de l'État congolais, na vandi, tu sais que Félix, oui, bien, papa Antoine. Pour Congo ait démarré, Bossana expertise, diaspora expertise, Bossana, que de na IEC, Montatanga, ao, Agalari, ao. Pese musala banda ko pese $100 $200 expertise wana bato bakomata mais mboko ezi complication na mandat ya Félix Tshisekedi c'est la diaspora ba dégâts ni bino ta diaspora au sel parce que to sali ba dégâts ko yiba ba chiffre tellement to yawa to tika banda ko to futata na banyongo to so banda ko musuto sisa banyongo te o yiba piso kaka mo poste o lingi mbala mo awo za mo yi kana ba banque te et ça copie yi pour $300,000 $500,000 il y a l'État. Baraboko bune natikinda kokona barabakoli na zaso na ndakote. Bo akati baraboko so mo pako na kata Paris. Mais bato ba zara bakota wate. Ya kuzono yo inakini mbongo zo donc bino boza ba diaspora donc bino bo BBC image ba ta diaspora bino. Na BBC équipe na bino na vague na bino. Je m'adresse à chef de l'État. Azo de le pona nini. Diaspora toye. To yaki poda ko ideje. To yopona ko dindise na kufuta banyo banda ko biso na poto. Diaspora muto bomina ko ite. Puisque bato yakini parce que ça la bien. Parce que ma poste bien parce que bato diaspora. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit comme service au chef de l'État? Aujourd'hui, tu sais que Félix, comme notre chef de l'État, il a trop de difficultés à cause de quoi? La diaspora. Bato baye kula ba mona capacité. Il y a tout ça dans la poto. Il y a diaspora ni akuna mwasi na poto. Mais ça boya ko. Koti bidenga basi baza. Tana ba kingo ko la ba kamanyoka. Mbala moko il trouble kuti bato. Mutosi ndako na ati na hawa kampani ndako ati mwana mwasi akini na bova ati mwana mwasi akini na lingwa ati mwana mwasi akini oui ka yo moko chiko basi so rien asa so d'attente akobi kwiti ya boni poto de gobe samboko ya ngona so ko de ko s'adresser na chef de l'État talai wanda peuple congolais to bengisi bino samedi oyo le 12 février 2022 à 14h à la place de la République. Natina nini binomo moni mboka Congo RDC na minute oyo nungu ezali gauche à droite balobi boye et yango biso bana Congo tolobi boye qui est pona makambo tu nyoso wana ezamba liboso Congo et ça ba élection pacifique oyo le en 2018 après mokonza mboka zui pouvoir en 2019. Il y a un autre qui est non. Kimia est en mboka na biso. Kimia est en mabota batunyoso. Que onyoso yo aulinga azu alisusu pouvoir bokonzi na mandoki to boyi. Nango to bengisi bino na place de la République. Samedi oyo esika wana tokoloba biso nyoso na mokili mobimba ke bayeba ke na Congo to boyi kozwa bokonzi na mandoki ba coup d'état to boyi voilà nango boya to sangana jeune démocratie wa biso ebandisi kana to tiango maboko ekende liboso ete kimia e régner na Congo to na posa ya kimia nango to bengisi bino boya elongo tokoloba na mokili mobimba bayeba ke no Kongola lingi susu bitumbate alingi kimia. Merci beaucoup. Abino, Papi Chamala, Congo fort. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grady Mouya et Tana sur cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba. Boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine tse moko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani et pa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors bo s'abonner ebele na kati ya chaîne oyo cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grady Mouya, autrement dit le
surdoué de la presse congolaise, Tozali Awa, Tozali, Tozalakaka. Internet, ils ont dit Kinshasa de Masolo, Kinshasa avec Keliki Alazola derrière la caméra. Merci Nabino Baimboka. Nouveau concept et Nabanda Kunabino. To beti porte potokota tolo belabino. Lelo to yena concept yasika. Au milieu du village. Toko Zalabongo. Nabino, Nabiso. Yope loba. Soki yopo lobi. Ngape na lobi. Ndeko pe sa force. Maloba mboka yabino. Olobi nini pona mboka na yo. Olobi nini pona ekolo na yo. Concept yasika. Nabaye obalingaka politiko na bango. Toloba. Bongo yo lobi nini. Toloba ensemble. Concept oyo salami pona yo nanga. Émission oyo ekokani na yo. E bongo yo lobi nini. Toyoka réaction na yo pe. Yabino mosali na bino. Yabino ndeko abino ya ekolo. Yabino mwana wabino. Yabino ya yana bino. Yabino ndeko leki abino. Patrick Massidi. Suivez-moi pour très bientôt sur Cléboa Original. Il y a César Ngadi. À bientôt, Cléboa. Chef de l'État Félix Tshisekedi, conseil dans son pesayo, zoka ba diaspora na biso, benga na biso tuna musala, longula ba to nyoso, mboke kota na kimia. Pambate. Tala, on a déjà 3 ans. Bila, tomi ko bondisa yo. Mais ngai tenga na sana kata nyoso sacré. Bakwe bondisa yo. Oh, mboke zo tambonate. Oh, mboke zo tambonate. Mais tu as que pour ani expertise ou tu poto, et où tu Paris, et où tu Belgique, français. Tala, tu quelqu'un pour soi même bien oh, je suis professeur d'université à Paris. Mais professeur d'université à Paris c'est bien. Mais attaque ça cours, attaque ça cours à géographie. Mais ailleurs, on a professeur d'économie. Quand on est à 15 ans, à cette économie mon place mon côté. Bah puis si professeur conseiller en économie. Le gars papa me conseiller en économie. Ma cabozo ça. Oh jamais. Oh ça. Attends tout ça la passe. Tout ça la passe. Félix Tshisekedi benkana ba diaspora nyonso bazonga. Pas que ne kuvanda kuna ba yiba bongo, ba sobi bandako, ba vanda nana kuna ba diambongo. Pambati tala. Ya on a pris son conseil. Na yibi courage na yo. Na yibi probité morale na yo. Tala adi longona poto. Yakakini. Ah. Yo le balonga ba bien la diaspora la kisasa inga la diaspora bon la kisasa ko ça yo le des choses aux années ba famille a bien aux années ba grand frère mo ça tout na des blaise un monsieur ce sont des messieurs comme ça des gens bien éduqués aux autorités de l'éducation plutôt. Alors Tchatoumba, nous allons maintenant parler de l'église. Est-ce que Tchatoumba, il faut qu'on dire que charismatique Tchatoumba, serviteur de Dieu, Bishop Tchatoumba, est-ce que Tchatoumba, à une église, il continue à prêcher ou bien cette histoire a changé de forme ou bien c'est en forme nous sous? Na émission, heureusement tu as qu'il n'a pas que passer nous. Nous n'avons pas passer ça qui ne va faire mal. Va passer du va faire mal, va passer du mitro va vous ça la bienté. Ne va passer va pas tapétage. Na émission d'akini a grave contre. Heureusement na kotambola katambola la prière kaka nzamba kutika ngate nzamba kutika ngate na kikuta na mutu moko komoni abera kankenza na kusambela nzambe apambola tata wana zungi singai na makambo angu na degré moko na komi kutanga bible na komi kusala ba jeûne ba prière na zongi de prédication puisque c'est un garçon un homme bien de bon cœur. Un homme simple, un homme courtois, un homme sincère. Puisque mon ami donc les hommes va passer, tous en a ba relation et sûreté. Aux hommes mon passer ça te mène à pour à mon akaka faiblesse. Ce qu'on a compté avec gauche 3 fois. Ba boka beti biso na moni ni so poka. Pour que passe mon ba ça ki awa, aski na mabolongo indi boy mabolongo. Ba lesaka ba genou noir. Ah, passer ba genou noir. Oriane makeju noir o izama sumute on a sala box. Mais aux assurances à sala box c'était. Yo popo ku sala box. On a sala box, à sala box c'était. À sala de mako sala box c'était. Mais mabolongo noir. Ba lakisika kama mabolongo. Kasa genou genou à terre zo sambila non? Est-ce que tu sambela ka ba couper? Pour mabolongo comme noir. Bon, je sais pas c'est. Bari ko nakisake. Mabolongo ya noir yo. To monaka ngo na événement moko. Soki ya boy. Aïe, à la mabolongo total. Bah, il y a un côté. On est dans le bloc là. Mais je posais la question, la même question, je te la repose. Je posais au prophète de la nation Denis Lessi. Tout le monde est catholique,
catholique au assemblée na Kitambo na Bandalunga bapesa na mbote basola. Mais bino pasteur au azana numéro 1 na numéro 2 basola raté. Mais bozote ya bolingo, bozote ya nzambe. Après c'est fait c'est quoi? Non non, ils ont faute. On n'est pas catholique. Bah ça un avantage autour de la langue. Biso tout est qui m'a dit. Catholique à côté na Chintemba. Sango. A bindo moloti na suka. Dans ce yasuko petit héritier à ce petit micro n'habite n'antia bona duisi wana disque ya siga héritier wa. Mi mionge mi demo. Yebisangai okuta sango akobida ti l'église na mona ki sango mokwa na matanga tango papa wemba so sango mokwa so bita nzembo ya papa na kati ya kilisi. Mais biso papa so to bakekeza bakabwa satana. Mais okuti ko na bavati na biso. Passer à muto kofi. Passer à muto wera. Mais tant que tu es dans l'église, à boyoué, le boyoué de Skanganga. Aux autres, il y a un peu de Skanganga. Au côté de la pandémie, mais il y a un peu de coffee, il y a un peu de coffee, surtout quand le coffee a sauté, que, oh, mon père, mon conseil, oh, à ce que ça n'a pas massacre. Au côté de la pandémie, il y a un peu de passer, parce que boire, il n'y a pas de coffee. Coffee a sauté, Satan a boire qui alors c'est pour que c'est qui est bon, meilleur que l'église. Mais bah, sango te. Sango, bobine nabino. Bombe na bino vinyo mais ko sala ka scandale ko ya ko beita ka batote so ko lango so ko moni ko mela ka de whisky o meli elangu sa yote mela mais para biso lo bakangote mais joka de biso ko to so mela kuzu mais ngai et les pas que nzamba selinga de bibu wana ngana skanda mela ngana bino wana te exacte ko na Jésus mais na nature na ngai na mela ngana te mais so ngana se ko mela na Kristo ando bitala mela na yo mais biso ke discours ko mela te satana mais yo moko pose appétit, on a des verres de whisky. Mais ce qu'il y a, mais tu vois que c'est qu'il y a des trucs de l'église. Il y a l'église catholique, parce qu'il y a un conflit. C'est-à-dire que tu es dans un restaurant, SK, Sandrine de Kalema. Moi, je suis un restaurant, il y a un restaurant qui était depuis la zone, à Poto, dans un restaurant qui était. Nalé, libo, il y a Mika, on a Soso. Na yebisho na de na ninga grave eska ezakaka soko wina video lo okende sima ya yani oyo galerie présidentielle ah okotaka ka restaurant wana en face ya City Market en face ya City Market oyi wana une jeune femme bien na mundo ko azaka na poto azaka na belgique uta tambola ba poto bile ba na mundo ba sina bango para basa porto ba français moko ya mikidi bazola mananga français mais azola ba bien makasi na ko lutsenga na bana nyonso bazali ba ninga na nso bazali na ministère budget boya ko lia wana ba bidi na ministère ni ministère budget budget to pour yo budget ministère budget voilà budget ministère budget vous comprenez le on a chiluba le on a chiluba ministère budget et les gens ya baluba basangani baluba utala baluba to ça problème na mboko baluba obuni baluba to notre c'est qui le kola président baluba heureusement Félix s'est ressaisi to le to bisa Félix c'est qui président baluba biso baluba notre tour to nyoko na bikolo mususu yango na telemera ki bande kuna baluba na nga ko sakana kutote oya baluba ngai busko sa baluba odingo bisa c'est qui Félix président baluba na telemedio moni makamongo ekiti de lo bawerwa na bakomi ko comprendre que Tshisekedi Félix aza président ba Congolais tout ozo comprendre mais na telebela ki bango na mboko tout na bawe ba ko biso chatuma na zaki unique kasaye na zako temina baluba nyoso basako ke yekere badingi bazo Tshisekedi Félix lokola président moko baluba moko boye na ba passer moko baluba na taka chapeau boye ayaka Tshisekedi aza président baluba sala ki Tshisekedi président baluba sala ki Tshisekedi président tu sais que il y a ça président Congolais tout il y a une terminée qui va dire nga baluba ko banda 1-0 tire na tiro mango ba ko serisi ba comprendre que non aza président de la République il y a une nga so soutenir discours wana et sire na kin on va parler politique et il nous reste Félix et Tigaï la mandat encore l'année prochaine en 2023 il y aura les élections. Alors par rapport à tout ce qu'on voit, on n'a pas encore de confirmation par rapport à Vago. Est-ce que coup d'état est intéressant c'est la Massikoyo? Est-ce que tous les gars mandat na ici là ou bien c'est le moment pour nous ça la trouble na Congo? Est-ce que là tant yoki kula nanda ko yo motema no nanda ko nanda ko tawo yanga izanenge moko est-ce que bako pekse muntu azo mandoki akete ko beta muntu zo mandoki mboko batubita batu mandoki à gauche à droite mais yundi muntu ko assumer
azomanduki ke dobeta bakanga yo odeboloko obikisi bakangi ote oglongi c'est comme ça mon client Salem quand quelqu'un devient chef de l'État il est une personne à haut risque ngai ko kamusanga te Tosé n'a pas Mobutu a été tenté combien de fois? Ils avaient à chef. Vous comprenez? La dernière question, c'est... Vous comprenez? Combien de fois va tenter la vie? Mais Félix Tshisekedi, président de la République, il y a des gens qui sont balingués. Tous balingués. Des gens qui sont balingués. Des boules. Comment tout dire? Il y a des gens qui vont qui disent Tshisekedi fait ça là. Ma cambo sur ça qui dit balayo. Osa qui dit oh balayo. Tout le monde est santé. Est-ce que nous pourrons avoir le nouvelle du président de l'UNC, M. Vital Kamerhe? Tant que comme mon tourné, on a pas. Azobela, tata moko 63 ans. Azana pas. Vital Kamerhe, Azobela, Azana Poto, Azana hôpital. Tu habites que soit à Chicago. Tu as un téléphone sana kate. Tu as papa na bisote sur Azana mboka nini. Vital Kamerhe, ce qui au besoin chance. Ya koyoka ngai tango nazotindela le message nayebi te kosokoza wapi balingi to place ozati docteur wana ya Yohana Mundele alingi te téléphone ozaka nango te mama mida téléphone pe azaka nango te parce que babike asa na téléphone na makili te pemina muwe mubegi parce que téléphone na mama mida soki sonné et ko déranger moto asa moto malade azatata mubimba asa ba problème respiratoire na kosenga ba pasteur batikali lokolo bakankenza quand ils ont été en Mangengenge, au côté de 3 jours, au bon de la pona, Vital Kamerhe wakani ni king. Toujours quand tu d'abord place à Zali, place ni. Ba Michel Batubakina ba zo ka téléphone te. Pour se rappeler bango téléphone ba si matin Vital Kamerhe za balade. Ba ni Congo na ko sena biro place sur Bozali. Bo sambela pona Vital Kamerhe. Vital Kamerhe sa kobela depuis acquis situation et ça ko se calmer te. Na ngona ko senga. Ce qui possibilité ça ndambe yo katangai parce que nazana puissance ko senga tana d'état te baba que c'est un hôpital ce que hôpital on a besoin que et ça ko changer te bo changer ata hôpital mususu bo que de kota ba souhait de kuna ba hôpital mukwana ba mindela ba souhait ba saka na mutu bien baba natana un hôpital avant d'attendre hôpital encore docteur ami bisu mikolo komé to kate do mikolo te to traitement kaka to zape pressé tout ça pour Sobika. Ce qu'on soit un jour, au Sobito Yambio. Ce qu'on soit 3 jours. Ce qu'on peut payer 6 mois. Ce qu'on peut payer 2 ans. L'hôpital, va dans l'hôpital, papa, tout ça la poste na yo. Il y a un senga, va passer le beaucoup de la prière. Bon, c'est que la prière, ça va prier 6 mois, va prier 4 mois. Et ça va temps pour le docteur soit temps. Ça la précédé. Tant que mon moutoua, l'inga zobel, les appels bien, zobel, tant senga. Ba sambela pona ye Vital Kamerhe za kobela depuis akena poto bato musuba bisaka o toke ko Vital Kamerhe na moni bato zo tambo na banki beaucoup ko moto azobela ata bino moko beaucoup ko moto azobela beaucoup mune wapi ça sera le mot de la fin pour souhaiter dans notre émission notre invité et c'était bien le charismatique Bishop Tchatumba Amon pour si jamais tu voulais dire un mot des mots ya ngai zakaka ya eska kaka na kubisiba na poto mbote mingi bozala bien tala bo profiter na que il est difficile encore na âge comme na poto utanga na ba formation banda ba formation nyoso si sakati kota formation combien de fois que formation sollicité si go ba Jésus pour ça ba Jésus kende yo c'est ce qui dit pas tu sais que Félix Azana no mwana moke tala beaucoup risqué to comme en 2023 a comme sous président tala kalikiri ya josana yebiso mwa suna kuzu puisque biso na poto toko saka âge toko taka âge na poto kuna poto kaka bana mikena ko saka âge na poto mais na yawa moyena ko saka âge zati bato na kola bango baza sikoyo âge na ngai ko mona ngambe na ngai mais na poto ozoko sala ko na jeune mais oza jeune toko ba bikoro kuna nyo toko saka âge mais oyina kida bato kola bango tanga bango baza moyo ko saswa âge ko ba mikolo moyo siko yo zonga mwana mokeza zati bana pourquoi je no imunanite tani siko chato benenge maje na ngai imunani ya solo biso na budget na ibe jeune momoko pe azape très fort Cherinkata Banque centrale aza courageux tala bato boyo zo bango na kini
na poto baza basi puisque poto ko boka 5h à quel caillou à 18h azana ganda mais awa zaka souriant aliaka na ba restaurant comme Eska Sandrine Kalema. Vous continuez à rester branché sur ma chaîne Adi Loba TV dans votre émission Adi Loba. C'est que si Malabiso Bilombe Bazali, Kelly Kiala Elombe, le réalisateur, le caméraman, le preneur de son, c'est bien lui qui fait tout ça. Nous te disons merci beaucoup. Kelly Kiala, je m'en vais vite dire bonjour à César Ngadi, Clébo, et d'une image Panda Sangwa Congo. Once le président Once Bankaka, Tobosanite Mbili comme Mbili, Nabosanyote, Moïse Motato, Motomoko Bien, Mokondia Selembao, Jean-Marie Malonda, Papi Boka, Christian La Ligue de Gentlemen, les monuments vivants, Eric Londolé, Troger René Tsambo, Alain Chamala. Alain Demao, APB, Lili Mayombe, Nabosanite, Titina, na PCB Union Sombote, O Nabosani, na émission Koana Korate Binote. Merci à vous, restez branchés. C'était bel et bien le célèbre journaliste beau comme un dieu, Adi Londolé. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. J'ai un frère. Parmi mes frères, il est une icône. Il est de la presse. Et dans la presse, il est une idole. Il s'appelle Londol Adi Loba. Je suis heureux, les amis, aujourd'hui, de faire cette petite vidéo à l'idole et l'icône Adi Londolé. C'est un gars qui a grand cœur, qui a l'essence de l'initiative, un gars plein de talent, et il est de ma famille. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Soyez connectés sur Adi Loba TV dans votre émission Adi Loba. Adi Loba TV. Aïe, Pipo, Jean-Philippe. Pour la vulgarisation de tous vos événements,